ke mama ngai na vanda na lemba na Saint Gabriel lobiti baye na Frida wana nga kutu na yebe même pas kezaki batonda ki na Saint Gabriel makasi lobi bazali na Saint Gabriel dola etela dola zalaki wana bazolo bake bamonye na bapota babeti na beti fo batuna pe na flat wana parce que soki mobali abimaki ake kotika mbongo soki ya garantie bato bazaki na flat wana baronde bato basali mabe usatu bamonaki muto apotaki wana pourquoi biso tozala kaka soki mwasi akufi mobali boso za balisha famille na bango vraiment lokola mobile aza artiste bani bakindele be apona oyoka bato musuba oloba o akoma ko fréquenter Fabregas akoma bo siko bani baloba ke yene mtabomi mwasi ebongo soki ya avant mwasi nanya ngaka bomaye totika biloko wana siko biso bato ke tuzokoloba live boye baba live ni bolo ba no kopende Afrique la propre yo na zolo ba solo za copine nga na solo lene ka jeudi ya pamba na solo lene jeudi ka ya pamba ocho bala le 27 civil na eza ki le 29 na continue na nga na France na solo la ne nyoso za copine ngai Frida pesi pasi ya pesi pasi boni Fabregas nga zo na iboya ameka kututi nga za boye à comprendre oya ko simba kuna eza bato musu basimba bango te na moni nyesi na nga boye na ko moni boye lelo na moni boye na ba live boye donc makambo leki mususu vrai version pena donc bapanzie mutu mais ndenge nini na ndako mettons ozuzo mutu ozu mutu mutakuyi na kokoloba tout ozu okeni l'hôpital babuke loboko babuke mukongo siko bato bake ko remarquer ba grand frère na biso Nicolas bananu te balobi se bisa no kanya nanu amsaba oni makokimba est-ce que la kokoloba c'est la mission lisana on dit que la loba adaya s'il vous plaît c'est pas ni moi la bali ni ngazana John place nini ya kokino chaye kete pour lelo so bato babeti basali toujours quoi qui c'était abilité moi abilité bazaki bien maman abilité non maman na ngai grand frère na Claudine Mumba na yeke to tangi na bande école primaire ti to diplôme d'état asa copine na to solo la ne tout le temps na continue na ta ba vocal na to solo li na ye jeudi kaka ya jeudi kaka ya jeudi na tongo oyo na to solo la jeudi kaka ya jeudi Frida abilité Crise nga sali ya ndeli ba kekute na manzaka na elongi mame joni liboko ekukana bano c'est lobby parce que c'est lobby qui était donc donc makambo esalami depuis 16h babengi bazui déjà tu est-ce que beaucoup ko imaginer ngo mutakofi akofi ndenge la pese version akofi na 16h mais bango bani déjà ko publier bakomi ko pesa déjà mobile ba mes condoléances mes familles éviter est-ce que c'est normal nga pe na monya wonoko makambo olo bapenza eza vrai nga kutu ta kopi na mama babenga bisinga fita kopi na kopi na misubeli na bilamba yemeka kochoma kone ana France te moni yene ngazana ayaka poto ebisi to ana poto akomona ayaka poto akomona simona biso peseke mwana biso mobimba ameka kutu te moni ngazana yemeka kutu te atiki mwana te Fabregas ame maina poto ali 11 acha kuma kolote ninga zawana. Est-ce que Bokoko Yokanga? Mes sincères condoléances à la communauté. Hein. Merci papa. Ngai vraiment mekiri na landi la Yvonne Bandeli nandenge ndeko Yannick Akota qui pour intervenir. C'est que j'ai trouvé un peu bizarre. Bon, excusez-moi. Donc Yannick na explication na ende ngazo pesa lobi ke babundi mingi po libala wana esalema. Ozola ndanga mama. Babundi mingi po libala wana esalema babundi trop basalisa effort ebele po libala wana esalema. Wana explication Yannick apesi biso. Mwasi mwana na bino ya mwasi soki bazoya kobala ye epa ya famille ya mobali il faut boyeba nano mobali wana famille ne bazalaka wapi bavandaka wapi po bozwa po remettre ye mwana na bino nayebi te soki ezalaka bongo te
Mais papa l'a dit. Je pense que bayebi pour basali 7 ans à copinage. Papa l'a ndeko na bin baye ko bala ndeko na bino ya mwasi o bobundi po libala esale bake kovanda na hotel soi-disant po bake na lune de miel mobali ake koluka ndaku ya mbongo soki aye kozwa mbongo akoluka nani kofuta garantie après mobali abosanaki telefone tant mobali aye kozonga kuti mwasi azobima fulufulu vous trouvez pas que libila malgré tout eza pasi mais bozomona te que eza un peu compliqué omoni nga nayoki bamama balobi yango na bi si on était dans mboka na biso ya mikili nde toza boye enquête nge eza déjà alibi wana mwasi abimisi fulufulu qu'est-ce qui s'est passé Comment c'était truc là? Encore sur place. Pour moi, maman, excusez-moi, pour moi, dans la hypothèse, famille à moitié, soit bayebi liwa mwana na bango, ou bien mobali nenga bosala ki téléphone nenga balobi ke mwasi bapanze moto abukani c'est que mwasi peut-être à découvrir bakamusu na téléphone na mobali tanga zonga ki abeti mwasi papa c'est ça c'est ça en fait c'est ça le problème parce que 11h yango nazoloba mama pona ngai na ndenge ndeko na biso yanika lobi babundi mpo na libala osalema c'est comme ça libala moko bazukaki mobali abala kaka mwasi na bango soki mwana bango soki mpe bayebi makambo mwana bango wana tochante fakate basali 8 ans ya relation biso toza wana aza mis d'enfance pardon tokola na ye donc eloko na minute oyo mpona nga na kokosenga na communauté na biso bato baza na kisasa baluka nano basaisir telefone ya mobali wana babeti ekobeta papa Frida alali bo biso tozalaki wana misumbeli mais ce téléphone wana eza na baboya na bamakambo bamona ngo PTR déjà omoni lelo mpona ngai lelo bana mibali ebele na kisasa baza bato ya makambo ebele mama badefo mwana mwasi wana atrouvaki mobali na ye wana ya théâtre aza pede amoni bavideo na ye asalaka babétise alors mobali ntango azongi aye kodécouvrir ke mwasi atimbeli ye abeti mwasi na kobeta ndenge ezalaka mwasi ta mosu akweyaki apanzani aye kokweya nde kokima nde na hôpital garçon wana aza na baproblème nde na bandi wana po mwasi azalaki bien bakuti cuisine na flat na limete place bazalaki loge bakuti ndenge azolamba nzoto salite parce que ndenge mama osalila ivo il faut tosala banalise tocomprendre makambo garçon wana efo ezala za pede mwana mwasi wana akangaki ye na bavideo ya mabe na kati kuna